biso bana makala bafingi biso de te peut-être ba impoli basango po beta matolo bale ba kongo famille bénéficiaire ko soki major soki colonel soki lieutenant aza juste producteur ya ba théâtre pas de problème ba benga major par rapport à la production pas de problème pas de problème et résidence ces andes awa tout monde a besoin combien de fois matanga eza awa totika ko mela mai na binote bozere kaka kokunda wana pena ezani lobi boy jour na yawa tozalaka na mama top na dada na ememba ikia na ba mao ba mirma tozaki ebili awa tovandaki awa jour wana na banze na komaka à 10h tolongwaki na ba mama top à 17h na tikalaki koyoka famille ya bato ata na kombo ni ya Gabriel ni ya Fifi awa nayokaki yango te siko na kamwa ki parce que na libanda na bande koyoka bakombo na ezosone trop na komi siko sur place na matanga na bakolo ndeko bango moko makambo na ezoloba mate siko na mitunaki nani aza base ya kobimisa ba problème oyo mwei na asala mabe na asala malamu tango asia komi mwei bazipaka mabe na nyonso vous comprenez pour na ko honorer bazipaka nyonso et soki yoza na likambo moko na Gabriel to yoza na likambo moko na Fifi miel po bazoka kimia bango sone ba bo profiter te libota o eza libota ya kimia libota isambiraka il faut na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite ke zambe comme na Canada ah bon lobana noaida et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari attends je demande bienvenue chez Espérance Ndofi épicerie mondiale et café Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki biolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accorde na Canada. Ngasa qui n'a pas la méga, n'a comme magajika. Aïda, il y a comme la maman moko. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Nicolas Sabino va produire un biseau au Tosailaka. On a mon copain dans Sailaka. Oeza Will, les Willy Longi. Oeza William Zoto, Oeza Papatch ou couleur, ou couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être travatage, ma beaucoup, acné, bouton, tous en a gros traité lèvres na yo comme rose, tous en a savon, tous en a lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Merci. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga
moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o Dawidi akendaki etumba ya Goliate azonga na moto ya Goliate mosembela ye nzembo Yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzemba bolingo nini kokano na nga na bolingo ya nzembo kobikisanga alongisanga na minyoko ayaki nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto mabe Yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akomisama libela Yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akomisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu maboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akomisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na Nzambe akomisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu 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 nenazwi bomoye lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili kapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu yanga pasi esili moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki
Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabinona nalongisama na mbomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakini ekuluswe lokola kitana elonga yango nga nayembela ye nzemba bolingo nini kokano na nga na bolingo ya nzambe alongisanga na minyoko ya libote nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi na nga na ekulusu baboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu 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 nenazwi bomoye lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai na ekulusu yanga pasi esili ekulusu 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 ledo nalalelaki butu nyonso na yo mesia matama na ngai etonaki pinzoli
mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomona ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te o dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yangonga na yembela ye nzemba bolingo nini kokano na nga na bolingo ya alongisanga na minyoko ya liboye nabika natatala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo esamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili ye pasi esili ye nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu maboteka usami ye kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu 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 nelazwi bomoye lelo pasi esili yanga pasi esili kolela na ngai esili kapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai na ekulusu yanga pasi esili lobi boye jour na yawa tozalaka na mama top na dada na eme mbaikya na bamao bamirma tozalaki ebili awa tovandaki awa jour wana na banze nakomaka à 10h tolongwaki na bamama top à 17h natikalaki koyoka famille ya bato ata na kombo ni ya Gabriel ni ya Fifi awa nayokaki yango te siko nakamwaki paske na libanda na bandi koyoka bakombo wana ezosone trop nakomi siko sur place na matanga na bakolo ndeko bango moko makambo wana ezolobama te siko na mitunaki nani aza base ya kobimisa ba problème oyo effectivement mpe toye mama yambi biso kitoko
bande nyonso ya diane bayambi biso kitoko na ya basi na ya mibali donc tovandi à l'aise elakisi ke eza kokumisa te mpo awa toza na lupango ya badiane eza kokumisa te mpo eza lupango na bango oyo eza libota moko banda première jour na yaki awa eza libota mwei na asala mabe na asala malamu ntango asi akomi mowei bazipaka mabe na ye nyonso comprendre mpona kohonore ye bazipaka nyonso e soki yo oza na likambo moko na Gabriel to yo oza na likambo moko na Fifi Miel mpo bazokakimie bango so mibale boprofite te libota oyo eza libota ya kimia libota esambelaka libota ya kimia libota esambelaka baza na likambo nini na Gabriel babande kolobana te théâtre motema mabe non public bino moko bo juger muntu azoba langage ya bongo yenda motema mabe ponga na yebi ke séparation esaka mutu aleki émission asali émission batalaka pe langage ebimisaka pe muntu oyo ye pe aza vous comprenez voilà oui langage nano yango moko tanga mutu aleki émission azoloba ebimisaka aza nani poso déjà les émission au lobby neti moya bongo en tout cas tant on yoka ki yango na CP la kité na CP la kité famille nyonso baswana ata ozali moko bobo tampenza papa moko mama moko yo na swana ndeko na hotel to kolanda ki bato lingo ya wate félicitations Fifi Miel pemba musika pe ozana Turquie zala na makasi po yo pe so rozalaki lelo nde Gabriel aye awa yo polinga ki oya olingo mona ke nyonso na bato ba oloba eza public na biso moko bato ya théâtre libota oyo elobelo côté po baba lanza donc atape Fifi Miel aye wa libota ko yamba ye to lingana baloba ki boye batonga ki ngaboye aloba ki boye. Mais l'école a nyonso wana pourquoi le pardon existe? Pardon ils ont existé c'est que nzamba yeba kike muntu akoki ko tuta libaku muntu akoki ko sala mabe yango na solo ba reconnaître te ce qui a reconnaître asengi pardon. Pourquoi nyonso bolinga bo mema na internet tozaka soso na makambo te ya koloba ah ndeko nanga tutsinga libaku na luki yo to soli entre biso mibale. Pourquoi bolinga nyonso ka internet? Pourquoi? Bande ko to lingana liwande ngezoya boye ezoye bana susu ngonga te ezoye bana ngonga te tango yo zo bakaki batongi nga d'accord batongi yo pe esika yo vandi zongi sa siko conscience non na sima mitala sikoyo yo na notonga mutu te na notonga te na loba kombo mutu te pourquoi tango yo loba kombo mutu e aka problème te tant que yo balobi kombo na yo ndé comme problème. Pourquoi? Pour moter. Bonsoir, non peut mon message ya quoi à analyser les choses. Botali oyo alobi nini. Hein? Alobi nini et quel esprit est indi aloba na muninga boye. Bonsoir appelle no temps ya ko sala ka ba analyse wana peut-être pe ba chichotement oyo ko sala nini et ko sila. Donc mon pensa ça l'émission ti assisi na CPA bokomelie yo pe olobi mabe pourquoi le ki muninga te botie ba commentaire ya bon bino bat oyo bolinga ko consommer biso et ko banda pe ko édifier mais ceux qui ba commentaire bino saka ouais yo kani kitoko loba vérité ezo pe sa bato nyonso batonga courage pour ba continuer ka ko lobaka ba yebi yo muto alobe total likofi alongoli yo minu nyonso o sali pe le côté langage on ngabo yebinga bayeba yo nani biso toyeba ka mutu moko asuki saka bato nyonso eza yesu basi botika ba fitilité botika alobaki vanité to yokola kolimisana to yokola kobomba bulumbu ya baninga bisika ba olobela muninga no mabe bosaka ne théâtre to meka mpe ko ata yo po yebiki azana mabe mais au couvrir ata no mwandambo pona lobi pe yo pe ko zana lika mususu ba ko couvrir yo pe akozala pourquoi nga zala lika muna bato te mais baka esinga ka Saint Esprit asimba bato na théâtre esimba te donc ce qui au idée wana o sala boy c'est que ça association tant bozo kuta na bozo sanga na bozo e ko simba te ntako sauter donc na théâtre ezaka ka Jésus-Christ de Nazareth yemoko a sala intervention na pesi mbote na ba mibange nyonso ya Gabriel Bolembo mama Sylvie Rosalie mama Mirador Ngabu
Thomas Pozongi Sene, Mundi Busta, tout le monde peut la tête, Baza et Belé Kuna. Boya kosilika pama bako mususu nazoye bate Mimi Strela Lemi Bange Tutu Luambo Mundi Bustar Aimé la cadette Sylvie Akake donc maman Vicky Mboyo c'est qui maman bangonyo so tout bosé belé makasi nazo zate bomoni na bezate kimia mo koti na profiter ko pesa papa honoré Mwanza passeport rouge na kati ya loba mbote na bana makala ba fingi biso de deux bata ba impoli Tandani basango bo weta matolo bale ba ko famille bénéficiaire ko soki major soki colonel soki lieutenant Aza juste producteur ya ba théâtre pas de problème ba ben major par rapport à la production pas de problème pas de problème et résidence c'est zande awa tout monde a venu combien de fois matanga eza awa to tekala ko mela mai na binote bozere kaka kokunda wana pena ezani boche bembe na cinquantenaire tonjibe bosali bobazwa mbongo matolo mon frère vous êtes égoïste et dédé vous en mbongo te so vous allez le côté bote ko mata peka moi si to pona na ya zana social oui le makala basta ko ba bimawa na ngo to bete ba lelo oke mataka na kasabu lelo biso famille ou bien bala venir tolunga biso nyonso ya venir ah to na wala kasabu bobo wana major wana major ya yekuna moto te akonsola kinga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai ngalalelaki nyonso na yo Mesia matama na ngai etonaki pinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te Dawidi akendaki etumba ya Goliate azonga na moto ya Goliate mosembela ye nzembo Yesu amataki ni ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzemba bolingo nini kokabona nga na bolingo ya nzembo kobikisanga alongisanga na minyoko ayaki kobikisanga nambika natata liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo elingai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga Yesu ayaki kobikisanga mpona ngai moto mabe Yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ye mwana na nzambe akubisama libela Yesu alongoli abonzaki mbeka epa ya papa na yembeli yo libanga na Dawidi ye
bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yeso yo Masumuna ngai komi lokola ngola zambe na bomboye yondo limita kanga peyo petola kangai tina nini nasikanzela na yo akola na seyo kinosuka ya bomboy nanga sunga bomboy nanga yawe tambusanga nanzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo Pembo nanga Ngai na sala na kasi nelang
TV kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire.